Béni par les sons, béni dans les vents pour l'indépendance. Béni au son, les opinions, Naïmana, Chido Twendele, Nakita, Tokotonga, Nakoleka, Kito, Kikabu. Otemo Kilmumbese, Makoba, qui vous est belé, Liboso, post télévision, Nabino, Bozali, Kolanda. Au parleur, ce soit les liens, il a tellement makasi benga papa benga maman, boya pito besika wa pito ruta, poto besika wa pito rokende. Tina nini bolanda rabiso mingi, tozali c'était ya mbila esika wapi na sebo fanda rawana vers ya ntsamba, moi makasi pembeni. Bokitara yabino motema pona rolanda biso ko yeba ba makamana biso eza kokende lolenge nini tozo sepela mingi na onyo so vous allez ko sala pour que ko sala rolanda biso ezo pesa plaisir mingi. Grand merci na ba balanda biso à partir ya Amérique ba o balanda biso à partir ya États-Unis d'Amérique na wuté ko loba pourquoi pas ba ibasa na Europe bazali na Asie bandeko bazali awa na Congo to pe na Afrika ezo ko sala esengo mingi. Ndenge bozali kolanda biso alors le loto s'est dirigé lisusu na Congo central et pas ya ba manyanga sika wapi tozala na discussion molai na papa Kisombe oyo tozoye na ndenge ya singa vous avez un peu ko remarquer que nangai déjà likambu ya signal tozosala un fort comment est-ce que tokoki un peu ko se connecter na bango oyo bazwami kuna musika tozobanza ke tozozoye malamu parce que bandeko belé ba tunaka ba mituna na émission tant to sala ka descente na biso ba investigation et pas ba manyanga to kotaka kinza mvoete to kindara bisike belé boyebi que to mesana un peu ko sala ba investigation mingi pona masolo ya mboka na biso ba histoire ya kala ba koko ba marambona nyoso ba tribu ba tradition na biso ba us et coutume na biso bolande émission mine bandeliti na suka pour comprendre yango très bien. Je pense que papa Kisombe déjà ça na biso na nzela singa papa Kisombe mbote na yo mbote papa journaliste Mukende ngai papa Kisombe doyen sage mokolo soki mboka esangi mokolo eza malamu te yango wana na likambo oyo pe na lisolo na biso ya lelo tolingi to yebisa baninga ke mboka eza nini. Mboka ezali batu bafandaka na mboka bazali batu apare mokonzi ya leta akumbaka mboka mobimba me kuna na se soki totali ezali ba fondation ezali kuna na se kuna ba fondation ezali ba chef coutumier ba chef de village chef de cellule etc. bazalaka pe na pouvoir na bango oyo bakoko basalelaka na kati na batu wana alors batu mingi bayebaka ngote bakosamaka mingi meme batu mingi pe banegligeaka pe ba chef coutumier batu wana oyo babombaka mboka bazobomba population bipai na bipai alors baza pe na pouvoir ya bansetre eza na bango alors lelo tozoloba poko yeba ke vraiment mboka batu babombaka ngo batu wana neti ba chef de poste ba sentinelle bazali babengaka bango ba chef coutumier chef de village bango batu baza na pouvoir même mboka ebebi bokende kotuna bango bakoyebisa bino sagesse wana ke mboka ebebi pona boye na boye bayebi yonso baza na mayele po bakoko bayaka koyebisa bango ke mboka ebebi yango wana soki likambo ekomi pasi na kati ya mboka na biso totunaka bakulutu ya mboka oyo babombaka mboka bakoyebisa biso tokosala nini me mokolo moko te tomona ke babengisi bakulutu bayebisa biso mayele pona mboka ebebi tozokende kaka ngulu alors yango tozoyebisa lelo batu bayeba ke vraiment ba chef coutumier bango nde bayebi secret ya mboka soki mboka ebongi bango pe bakoyeba soki mboka ebongi te bango bayebi me bazali négligé yango tozokoyebisa bandeko to respecter ba chef coutumier chef de village bazana likambo ya bansetre ya spiritualité. Alors likambo tali lisusu likambo ya santé
tobosa na kape mingi tango epidemie eyaka na mboka na tango yakala soki epidemie ekoti mboka bana bazokufa ebele wana bato oyo baza na domaine bakokota mozindo ya kosenga nzambe na bakoko bayebisa biso traitement nini toko kobikisila mboka na biso na kala bazale kozwa bakisi ya kobikisa biso toyebi kisi moko tango variole na bakoko bakulutu bakoko na biso niondo ezalaki anti-variole na tango ya kala bakolatisa bango kaka niondo oyo latisa bana niondo meme oyo bazoloba buka na tango ya kala bakoko bayiko yebisa bolata lubota singa lubota koneglige yango te oyo meme mikolo eleki buka balati yango epona nini bayebi ancestral na bango ifo kolatisa mwana buka nzete oyo lubota pe vraiment bazobika niondo anti-variole vraiment donc biloko wana vraiment ezali nécessaire mais lelo croyance na biso ekimi pona kotuna ka bakoko ezali masumu pona kotuna ka bakulutu bansetre zaki demo tozo bosha na bandeko na biso libandeli yeso nzambe tango a créer mokili ayebaki soki balobi bakulu donc bakulu donc c'est lobi bakulutu c'est des bateaux ba botama na kala bango bazobenga bakulu nkulu donc nkulutu azali sagesse ya liboso donc faut to yeba expliquer wangana tuna ba yebisanga ke nini nkulu eongeli nkoloba nkulutu mokolo donc ezanda ngwana alors makambo etali lususu sport na sport pe to komi ko négliger sport to tuna gate ndenge ya to ko sala nini pona sport ya avancer kaka toujours ezali pona bakoko bakoyebisa biso ndenge nini to ko sala pona avantage ya sport nyonso wana bato bazebi ba secret ya sport bazali bazana biso bamususu mwasinga pamba kaka ezokene kolongisa bino na sportif ifoto yeba kotuna ka bato bayebi makamba sport bato ya kala wana bayebi nini basalaka na tango wana tozana makambo ba secret beye ngai na yebi makambo itali sport vraiment soki sport likambo ya pamba kaka kosala pe bato bake kolonga kuna ba secret wana ezana biso ya sport tobosha na kango kosenga lisusu na bakoko lisusu pe tozobosha na mingi soko osengi bakoko bazoloba ose de diable non mutu wana azali kopengo sayo ke kobenga bakoko na yo ezali mabe ngai wana bengila ka bato bakoko mutu aye azana ba problème moko ezosala epasi mais na kutuna bakoko na ye bakombo ya bakoko na ye soki apesi yango ngana kosengela ye tokozwa makazu tokozwa masangambila tokozwa baluzibu tosengile na butu wana pe akei résultat ezali toza na ba client ebele bayaka vraiment résultat na mani komona vraiment na kangwa mina parce que kobosha na wana yango pe frena kabiso bakoko na biso batika batia biso mokongo yango vraiment na likambo ya biso ya lelo tozolobelango mboka ezali bato babomba kango na molimo ti to fandi donc il faut yeba nge bato bafumu bwala ba chef coutumier baza ebele yo nyonso babomba kamboka il faut likambo elinge ya bango bayebi likambo moko ezosala bayebi donc il faut to tuna ka bato wana même likambo comme passe il faut to tuna ka bako bakulutu wana to yeba to kosala ndenge nini pona nini biso tomona na tango moko na maduda mboka maduda bilanga ezoko sala malisuste na kate maduda donc bazolona ezosema basenga tango basenga bayeke niko kosenga na ba pasteur na bakulutu bafandi to senga na bakoko na nzambe vraiment madioko izonga na maduda mbula wana maduda donc manioko moyeza lisusu na zambe zate mais na kosenga na bakoko na nzambe vraiment manioko izonge parce que kozwa ya bate maduda kaka linioko yango zaloko pesa bango mbongo alors likambe kosenga bakoko ezali très capital très nécessaire bande kona biso bato pe mingi
tosomona ka mingi ba bombi mbongo na ba bank mbongo ebele ezana bank kaka kombo azana autant de milliards de dollars mais bazokoka kufongola ba misala te soki tozana 100 personnes bazana mbongo na bank bazoko fongola ba entreprise batu basala tukomona mboka na biso pe komi ba chômeur vraiment bakozala mingi te melelo batu na biso bakomaka kobomba mbongo na banke kaka ezo sale loko moko te orke batu nakala batu oyo asalaki na mbongo bele mosala bazali kusala kufongola misala ba entreprise kozwa batu basala bilanga batu basala ba élevage ye moko azali panto na kata village me batu bazoya kokata kafe bilanga tu kobongisa ezalaka ndengwana soko zana mbongo zalaka esprit ya kufongola ba entreprise senpeke kobomba poza la milliardaire zala atuka tokumisi ndenge makam tokomi na likambo itali papa Simo Kimbangu vraiment tozolamuka yepe azoya koyebisaka batu na molimo na spiritualité ke nazana regret lelo mutu mususu azoloba ngai papa Simo Kimbangu alobi boye mususu pe ngai boye mususu ngai boye me tokomi diviser tozoyebana te neti likambo na lobi ke bimoko tosololaka te biso nyonso tozotanga koma papa Simo pwani nini tosololaka te tokoma ba enemi orke ifo tozala bomoko toyeba mutu na mutu position nini akobeta place nini ndenge ba joueur babetaka melelo tozomona moko na moko azobeta tolo ngai moko na moko azoloba ngai nazobeta boye nazosala boye papa Simo Kimbangu ngai me toyeba mutu na mutu azana place nini azana place ya nchaku ou bien azana place ya mpanju ou bien na place ya nzinga ponzinga yende abomba kamboka toyebi yango mpanju musala na ye ekonomi nchaku musala na ye ya justice donc yango wana mais faut toyeba mais lelo vraiment tozomona tozoyeba na te orna kala batu bayebana ba domaine soki tomonaka papa Kasavuba kekozwa Lumumba na prison ayeba katina ke ye azana domaine ya koloba donc tina wana akenu kozwela Lumumba azalaki na prison bande kolelo tozana ba promesse mingi tozoloba ba promesse batikila biso na papa Simo Kimbangu eske mbula nini kosala eko réaliser mbula nini ekomi nikula ndoto tozolotaka likamongo ezomona na te mbola na mbola kaka tobondela kaka mbola na mbola tobondela kaka fin de compte kokende wapi tokosuka wapi batu mingi batelemi na likambwana papa Simo Kimbangu ezali ngai papa Simo Kimbangu ezali ngai toyoki na biso mais tolingi komona vrai pire solution monene que vraiment papa Simo Kimbangu ye oyo na tango ya kale ezalaka boy soki mutu abeti tolo donc fio tomona que vraiment yango wana tolo ya malamu likambo oyo tozoloba pona makambo etali santé mingi bandeko na biso na bakenda bazolela bana bakenda poto bazongaka te babosana bandeko na bango vraiment bazoya kolelaka epai ya biso badoye sage bino badoye bosalisa biso na likambo oyo ngai mwana na nga akenda poto mwana abengaka nga te eza malade ekoti na Congo mais tozana ba bisiku na biso oyo bakoko batika ya kubengela mutu aza mosika donc soki tosali yango mutu wana pe azongi na mboka obita bien kobenga pe abengi mais soki tosimbaka biloko wana te oya bukoko mais sino batu bazolela la majorité batu bazolela bana bakenda Gabon bana bakenda France bana babosana ke bauta epai boy na Congo alors ikomi malade na bana Congo donc mais biso tosimba bisiku wana bisiku ezali ya ko sala pona
kozongisa bato wana bare bakanisa lisusu esika bauta me soki tobosana yango sino tozoloba ezali péché ezali diable me biloko ya bokoko ezali na spiritualité yango wana bamindele batango bayaki bazali kobunda nano koluka biloko ya bokoko babunda yango kosomba biloko ya bokoko pourquoi mundele aza mutamayele me azosomba biloko ya bokoko basomba ebele biloko na biso ya bokoko foto yeba ngo basomba yango ebele me biso moko tozana ngo toyebe utilité ya biloko wana me mundele asomba biloko ya mususu yango tokomi kobeta ba telefone biloko ya bokoko wae ba transformer yango eza na poto na likambo itali malade oya mutaliboma malade oya mutaliboma ezali ba sorte ebele sorte ya liboso mususu mutake koluka kisi na ye azoko kopesa sacrifice wana pe epesa liboma mususu ezali envoûtement ba mvute mutu wana ba weleli étoile na ye liboma mususu ezali malaria na ba filaire na malade ya ponge liboma mususu ezali estomac elie mingi ezokende nzela moko na tension amuntu pe akozwa liboma alopona ko pesa ba traitement ya ifo oyeba ko départir ba traitement voilà na mutu ya oyo aza liboma ya estomac o banda ko pesa ba kilos premier kilo ezanga te yango ya liboso o kata mutu na ye banjoloko o tienkumu après bakisi ya komela ifo ezala balemba na mai oyo ya ndingi yango wana kisi pona komela kelo wana okosala ngo na tangawusa okosangisa pe ba citron okosangisa na nzeto babengaka likasakasa tango sali yango opase yango bana kopesaka na zolo alo mususu oyo pona kozongisa mutu azonga mutu kioko kiaba topengaka kioko kotokisa bakisi lukola babulukutu ona bachangalafu na bambondo okotokisa ngo après oche mutu wana na se ya dra tanga kotoka wana selile mutu azonga na bomutu donc obana kopesa ngo kire chaque jour bakisi kolalisa pe tosalaka pe makasa ya 36 oiseaux olambi yango obana kopesa kapona alala ti ozo continue alors nyonso faut que nzela moko ozotake ba mvutema ozotake ba nyonso ekende nzela moko parce que tozana ba machine te ya koyeba me ba kisi nyonso ekende kaka nzela moko ti kisi wana ekende ko ezala azana mvutema te me yoko pesa kaka ba kisi ya mvutema po longa donc ba garde fou nyonso ekende nzela moko yango wana omonaka malade ya mususu ya liboma eza malade ya kisinchi babenga yango mbukumongo ezali ba makambo ya mboka wana ifo kaka kosalisa ngo na kutime wana ifo yeba batu wana baza na clan nini po yeba kosala bakisi na bango yango babengaka mbukumongo bakisi babaketo yankaka azolota kamai epese pe liboma trouble mental donc nyonso wana ifo ekende mbala moko wala misusu tozomona mabota bana basi mabota eza ya kokangama moyazo azeme eza te tozo constate soki mwana mwasi aza na rat ekangaka pe mabota soki mwana mwasi aza na hemorrhoïde ekangaka pe mabota soki mwana mwasi aza na ba infection ekangaka mabota et puis règle na ye soki eza normal te ekangaka pe mabota eza compliqué lelo bamususu bazalaka na mwa moko règle ezobimi na ye parfois 3 fois ou bien 2 fois eza mabe me bakisi nango ezali
liboso na ba infection tozwaka okozwa aye citron anana olambi yango okopesa eza makasi na infection mpona basi. Apres oyo etali hemorrhoïde okosimba bantumbi tumilolo okolamba yango oyo ntumbu ezalaka na esobe okopesa sava. Lisusu mpona mabota eya mpona mwasi musisa ya lubota otokisi yango bana kopesa na lutu yango ezalaka très dangereux. Faut kopesa kaka de lutu na tongo de lutu na poko. Alors peut-être okolonga na ba malade oyo etali kobota. Nguba sioto mpona rat treta karata ngo tokisi makasa ya nguba sioto wana. Soki na zamba pe oko utiliser na bamba okopesa kaka mpe na balutu toujours. Alors hemorrhoïde na basi ezalaka malamu te, infection ezalaka malamu te, rat pe ezalaka malamu te. Banyama lisusu pe bakozaka lisusu mwase mwaezo azeme za te banyama neti nyokankawa. Nyokankawa nizali nyama yama makasi donc aliaka makila makilo ebwaka ka mobali ye makila wana kende kolia. Alors bakisi na ye ezali pe faut utiliser bakisi etali nete ntetememe. Ntetememe wana eza bololo. Tango alie yango il faut que ekalme nyoka wana kimi asomona bololo wana. Donc yango mona ka nyama wana pe deranja ka mabota. Wala tokoti na cardiaque. Cardiaque motema kovimba. Na motema kovimba pe tosali recherche bakisi ezali ekotungisa biso mingi te na lelo. Okozwa citron, mai ya citron na lembalemba na citron, ti ya citronner kotokisa yango. Alors tango tokisa yango vraiment ekopesa bien na cardiaque. Eza malamu. Traitement efficace citron, lembalemba na citronner. Soki tokeli susi na prostate. Prostate soki muto ya zosomba te okotilize nguba. Nguba wana oko neomba mbila plutôt. Nguba te mbila otuti yango diji mbila otuti yango osuli yango kutungu na muto ya akangami na prostate ya zosomba te. Tango silisi ko tongola ye après obandi kopesa ye nzeto oyo babengaka vonda kadi na ntumbi oyo esobe. Tango sangisi banzete mibale wana okomona pe abandi kosuba na ye. Ale mutu oyo akomi SS bana SS. Bana SS toujours tosala expérience ba graine ya ntetememe ou bien nzete ntetememe. Soki bakomi koliango en tout cas ekosala pona SS bien AS. Tokeina rhumatisme tokozwa nkazu kumbe oyo mabambuma ba pigme wana. Eza malamu pona rhumatisme vraiment isungaka bien. Et puis okomase mafuta kerbe oyo mafuta utaka na mwanda wana. Eza malamu. Donc moi ba plante médicinale topesi yango tozopesa pona bato bazo souffrir na yango prostate, cardiaque, rhumatisme SS. Yango wana. Topesi susu numero na biso pona bato bayeba plus 243 90 19 49 951. Tozongeli lisusu plus 243 90 19 49 951. Merci mingi na kusukisa na biso. Merci mingi, merci Bozaki Belé ya Rolanda Biso. Les bandelikino suka, désolé pour na côté technique pour na session parce que te mettre tellement musika kuna na mboka vraiment ya bamanyanga donc te mettre tellement musika
tout ça, les efforts rebellés pour que quand même tout reçoit. Papa qui sombe, on pense que prochainement, tu ressens un peu plus mieux. Merci Nayo, merci Nabini Solanda Bisso. Tu sais, là, nous peut écouter nos prochains numéros. Vous continuez toujours qu'on a un programme à Bisso, na haut-parleur. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se revoit au prochain numéro. Merci. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.